Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Jitabeye akomi kobuka sikoyo mbuma oye moko alonaki mbumeteli karma ekomi kozongela ye toyebi ke Jitabeye azala mingi Ursule Pechanga Bellevue oui tokobo yango teza préférence na ngai personnellement ni la chou na respectera préférence à mutu nyonso mutu soka poni mutu na ye pourquoi et ça mutu na ye boko condamné te que non mutu songolo paralaza pro ya mutu boto condamné ngana condamna kate nalingaka ke soki toza pro ya mutu boy toyeba quand même ko respecter pe baninga pe mususu oyo bazalaka pe pro ya bato wana oyo bino bolingaka te ya Jita biso toyebi yango ke Jita azalaka na ye alingaka na ye Ursule alingaka na ye Bellevue c'est comme ça mutu akochange yango aza te mais sikoyo Jita akomi kovivre karma na ye j'espère que quelques jours passés awa bomonaki ye na demeure babebanaki mpona maamba fere bon nayebi te soki Jita aza golo en tout cas nayebi te mais na parti politique azala mutu so ya bemba mais na miziki naye kocomprendre kazala goloa bon demer abanda osala soki mwa émission moko boye azokritike mwa milicien moko boye ye Jita ya commenter na commentaire demer pani atie lingala bon par exemple makambo na bango tokondana yango te mais elo esalingaka mpasi na otiela bino volume mpona bato bamonaki video wana ya Jita te na ntango mpe na suka so na sisi koexplike Jita bato bakomi kofinga mobali na ye na TikTok apparemment bato baofinga mobali na ye na TikTok wana baza bato ya YouTube mais basalaka mpe balive ekendaka mpe na TikTok naza koseexplike ntango azwaki problème na Demer ye akendaka kokommente na video ya Demer pe aniati ye lingala aleye pa répondre ye après eza matière nga kuna asalaki yango te mpo bajour wana nazalaki na baproblème na ngai déménagement fallait nazwa ndako mosusu ya sika nazwaki vraiment tante mais namonaki yango epa mama Sandrine TV officielle asalaki yango asalaki analyse moko bien atiaki mpe bavideo wana mpe bien eza mpe na bato mosusu sikoyo nayebi te soki ye Jita aolobela masa olobela mutu mosusu mais na kati ya video oyo eza on dirait masa te eza on dirait balive esalemaki quand même ebele mpona komona ke madame Jita na obenga ye madame elle est mariée à un grand monsieur et le monsieur le papa ya bato aza tant point monté parce que de nos jours d'aujourd'hui mobile penda balo na Kinshasa aselo ba démarche oye poto il est vraiment cet homme là il est vraiment à respecter mais soki mobile ya Jita lelo akomi ko finga na réseaux sociaux innocent ya bato eza cause ya mwasi na Jita eza cause ya mwasi na Jita topekisaki ete se mama osoki libala fanda na mobile na yo zala concentré afandi aye koloba likambo Aisha Koko abwakilanga maladi asalanga boye ofandi ka ye wana deme wa nguluti ye wana na commentaire la même demeure wana ye Jita aleke pas de verre mpona kolobela makambo asila wana je crois quelques jours avant akende poto tanga ke poto olie muto mama ngai soki naza la place ya Jita soki nde naza na ngai na États-Unis bongo non mais osala ba vlog na ngai je change complètement de vie parce que la vie que Dieu lui a donnée on peut pas dire que c'est pas sa propre force non nzambe apesi ye vie malamu ana mobali na ye aza ndekuti moko alobi na video wana asalaka te donc elle a fait une année elle travaille pas elle est là avec son mari c'est son mari qui travaille elle ne fait que manger l'argent de son mari elle est vraiment à féliciter azui ngolu mais sikoyo les pauvres les papas d'autrui akomi kofingama lelo na réseaux sociaux olie Jita ye moko amitalaki ndenge mobali na nga azofingama boye eza à cause na nga moko napekisi Jita azala na réseaux sociaux te
mais jita koza na réseaux sociaux sans que akotara ba polémique moko ezaka inutile nazo comprendre te moi confusion ezali na moi sagesse eza na au moins moto azaka mayele monene beauté mais mayele eza te souci na nga ya jita eza kutu mpona ye moko jita te eza ke place oyo mpenza place oyo tobandaki koavertir ye jita tobandaki koloba ngo lelo tolobi te lobi okuna te jita aofingisa mobali na ye bakofinga mobali ya jita esili te bafingi mobali ya jita eza le karma naye na video awa na ndenge moko azoloba natela bino yango volume mpona kopekisa bato oyo bala bazala na bareseau sociaux mama oyebi ke obala na yo oza na réseaux sociaux salela réseaux sociaux na yo surtout so mobali no azala na réseaux sociaux te obatela ye obatela mpe bana na yo parce que eza bien te biso bato ya réseaux sociaux tosalaka makambo mpo tokotaka bainonce ya bato mibali na biso oyo bamonanaka na bango kuna réseaux sociaux te me tofingisaka bango ka ye moko jita wana lelo azongi na réseaux sociaux mpo aya olobela bato bofinga mobali na nga te c'est mon choix c'est ton choix mais tu as ouvert une porte na bato bazalaki ata oyo bato bakomi ata na manzaka na ye te po eza réseaux sociaux na moto akofanda na nsima caméra na ye mpa bandi kofinga moto ayebi te tout ça nga na condamné ka agita ye moko le karma ça l'a rattrapé parce que on était en train de l'interdire maman aussi au Bali on commis déjà na États-Unis attendez nga ya moi au côté la Ursi la balate Ursi la za marié te nzamba rosala Ursi ngolu a obala mais pour le moment Ursi n'est pas marié. Oui, bazali ba camarade, oui, aza ceux qui pêchent à l'over, mais statut na bango juridiquement par là, statut ya Jita. Na statut ya Ursil Pechanga. Eza ndenge monte? Ngai sur la na place à Jita. Na lobi te ke na robwa ki sa Ursil pour abalite parce que za la raté, là te que non, sur oza marié, il faut quand ça va tout son ba balate bidemi. Mais moi réticence wana, moi réserve wana, moi le lende wana le coup moi que maintenant là quand j'étais en trop dans les polémiques, quand j'étais en train de faire certaines vidéos, quand j'étais ceci, quand j'étais cela, je n'étais pas encore mariée. Maintenant là, je suis mariée. La personne à respecter, c'est mon mari. Comment je vais me comporter sur les réseaux sociaux pour ne pas qu'aimer ma bateau? Maloba envers mobile nanga. Malgré ça, apparemment, elle n'a pas compris la leçon. Elle est encore rentrée pour essayer de parler aux gens. N'insultez pas mon mari. Et vous pensez que quand on est agita, bon, quand agita dans le volume, quand on est agita le bibongo, domoni bamoko, batati ko finga mbali na porte ses fongwami, le karma. Également pour Jita, également pour mutu nyonso, po alingaka apesa baninga pasi ya kosala ba polémique. Sagesse, il faut les nyonso. Tosalaka réseaux sociaux na sagesse nyonso. Totika kokotaka moko na ba polémique moko toya kofingisa ba innocent. Nobala Jita mususu. Nga na États-Unis. Nazala ba ndeko ebele, nazala ba grand frère ebele bazala na États-Unis wana. Oko sa pe 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bo solo la te. Kwa nini? Bango kuna non seulement horaire, déjà différent, mais occupation. Mobala ba mususu azala neta na temps ya okota réseaux sociaux. Un homme très respecté, papa na to respecté. Pendant mon na ba vidéo. Alingi moi si na ye. Mais moi si asali nyonso ka babanda ofika mobali na ye de karma toyekola ndenge ya ozala na réseaux sociaux nayebi ke Jita ayokaka na ye te nga personnellement nasala na nga Jita baémission moko ya mabe te mais na répété susu Jita ozali ndeko na nga ya mwasi tokozala no mpe ya différence ya malonga te mpo eza longa ya monene na baswahili
nena ba swahili okola noka mai mai. Pour je pense que Ursula a mon colonao, je pense que peut-être Bellevue pas mon colonao. Mais sur lingi batu ba respecter on est moko leki na réseaux sociaux o leleli batu qui n'insultez pas mon mari. Commence d'abord à changer toi-même ton attitude pour que les gens commencent à respecter ton mari. Sors dans le bêtise. Une femme mariée n'est pas dans les... bêtise. Toi, tu peux faire la différence. Sinon, karma, oh, ezaka debi. Et comme l'ongaï, et puis, et ozala bien te. Bolanda vidéo ya Jita. Biso surtout dans maël. Même nga coup, comment on a la monnaie Jita. Na suis sous maël. Et puis, vous s'abonner à la NG officielle. Vous cliquez cloche de notification. Si vous avez un problème dans la chaîne dans YouTube, pour hésiter pour contacter. On travaille dans un contrat promotion et publicité. Contactez nous à reçoit nous vais te retravailler. Bolanda vidéo ya Jita. Ngape non landa na bino. Bolanda. Ebile bofandaka bobanjo bulele bato. Bobanjo kanisela mutu makambo ya yebite franchement. Bravo à vous. Bravo. Pour vous sala musala makasi pe musala kitoko. Siko biso ba misusu on n'a pas le temps. Ya yo calculer na kota makambo na bino. Hein? Na banda kuna bino to ya raté. Masolo ko beta kana to yebi on pété. Makambo sala kana pe to yebi on pété. Tout ça l'indéni. Hein? Netinga. Elombe que je suis. Si j'ai envie de te parler, je viens, ma chérie, je te parle. Si j'ai envie de te parler, je viens te parler tranquillement. Et je signe avec mon nom. Je me présente toujours, je suis Jita Beye Moluka. Donc si j'ai envie de te parler, je viens vers toi. Je n'ai pas besoin de créer des faux comptes. Moi, je n'ai pas de faux comptes. Moi, je n'ai pas de compte qui ne porte pas mon nom. Non, 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 non. Moi, je ne passe pas derrière les coches à mon tout pendant le balikambo, n'a besoin. Je viens comme ça. Je viens comme ça. Je ne suis pas Moulouba pour être orgueilleuse. Je ne suis pas mon Congo pour avoir la timidité. Mon père est Ngwanzi, Mbalamon. Ma mère est Lokele, Osso Sissoa. Et moi, je suis une Quinoise née grandie à Kinshasa. Moi, na Yolo. Moi, na Yolo, botama na hôpital à maman yemu. En tout cas, bandeko, topesa na ba respect. Topesa na ba respect. Bofinga nga ndenge bomesana mais bozala mo ba limite. Bo déborder minute. Oyo, eza message na opesa na moi c'est ya papi. Moi c'est ya papi, ton mari, il a déjà travaillé avec une cousine à moi. Donc ma cousine wana, avec Kande Mathieu Lobby, elle m'a balancé des informations, elle m'a balancé les photos. Vous allez comprendre. Mais moi je suis poli, je ne saurais pas. Non, koko finga mobali non te. Non, koko finga te. Parce que c'est un homme, on n'insulte pas les hommes. Je vous permets de m'insulter, oui. Insulte-moi. N'insulte pas mon mari, s'il te plaît. N'insulte pas l'homme qui a fait tomber le célibat dans ma vie. Ok? Insulte-moi, fille ma boke foutanga. Na joie na film qui est ma femme. Mobali nanga monanga balanga. Amemanga aux États-Unis. Famille nanga bachata 100 francs et 50 francs. Donc, mutabuzo ba yeyo. Moi c'est un papi. Nana ba photo ya papi awa. Je suis désolé. Et les photos que j'ai ici, c'est décevant. C'est pas beau à voir. J'ai pas vu R. Kelly. Je n'ai pas vu Denzel Washington. Je n'ai pas vu Asher. Je n'ai pas vu Puff Daddy. J'ai vu Keya Papi. Namoni ya Papi.
Tout se respecter. Ne mêle pas ya papi dans tes bêtises. Kokoti sa ya papi na buzoba te poto lala na TikTok. Moi, je ne suis pas une lâche. Moi, je ne suis pas une lâche. Toko lala na TikTok. Nga na zap na oyeb sabino ke nga na mkongo te. Moni tata botanga mungwanzi. Mama botanga lokele pe a l'air zam po bakufa. Na koka kotanga bango na pasete. Toko lala na TikTok to lali pe to lamuki. Nga pe moni ka ne suki na nge liama liboswa. Nenge pe na kati ya cerveau na nga kuna. Ba niyama wana ba dokola ngai pe. Moi aussi j'ai des vides de na kati ya mutu. Franchement, j'espère que je me suis fait comprendre. J'espère vraiment que moi, je me suis fait comprendre. Nakana munoko na sali pekate, je suis désolé. Bo finga munoko munene ba balangai. Ba pesela nga dot, ba tangela nga mbongo. Na ya libala ofelete. Lwa kutu somba te. Ba futa dot. Ba balanga. Ba letanga lopete na musapi. Na munoko na nga munene bo fingaka. Na États-Unis, ça fait 1 an. Je ne travaille pas. La minute où on est dans la cuisine, si c'est au lamba, on est dans la cuisine. La cuisine, ça c'est ma cuisine. On est dans la cuisine. Si c'est au lamba, on mélange nanga. Et puis, si on mélange nanga la télémi, on a ce qu'on a sani nanga la bonne cuisine nanga. On peut voir dans le salon nanga. Bofi nanga. Bofi ngambal nanga ite. C'est mon choix. Ah, choix nanga. Ah, bagou nanga. C'est mon roi. C'est mon seigneur. C'est mon mari. Bofi nga ite. Bofi nanga. Fia maboki nga yo. Mukala Irsil Pechanga nga yo. Mukala Belvi Kanzi nga yo. Bofi nga ine bo mesana. Poto ko lala na TikTok. Omoni nga mutu badoka. Mutu edoka batalisa. Pona yebi ko longola mbunju o ko mema ngona di kosh. Na zwi di kosh na ngona mbunju. Bo finga na binonga. Na mobali na ngate moi c'est la papi. Gare à toi. O elongilo kwa momboya. O ma belle quoi Godzilla. Paix à son âme. O qui de côté? O bien téléphone le roi pastèque. Ta mouton. Tu n'es pas belle. Tu n'es pas jolie. Insulte-moi. Je t'autorise. Attention. Attention. En tout cas, attention, moi c'est à papi. Tu vois, j'appelle Lia Papi, hein. Je pouvais aussi l'appeler par son nom. Mais Nathalie Photo, c'est un grand frère. C'est un grand frère qui ne mérite pas les insultes. Autant moi, je n'insulte pas ton mari. Je respecte ton mari quand bien même je ne lui connais pas. Respecte aussi mon mari. Ok? Bambon, on a besoin de soumu boluka na ba réseaux sociaux. Bobele la on ba diarrhée. Demain, premièrement, moi je t'ai pas mal répondu. Je vous ai fait juste une remarque. Dans le bique, s'il vous plaît. Si vous avez un message dans le monde, s'il vous plaît. Bossa la batoupé, arrêtez de dénigrer les gens. Autant vous êtes fanatique des Fali Poupa, on respecte. Nous les autres aussi, peut-être on est fanatique de Ferregola, on est fanatique des Héritiers Watanabe, on est fanatique des Binafilé, je sais pas moi. Qu'est-ce qui m'a poussé à vous demander de ne pas dénigrer les gens? Quand tu compares David Beckham, je le connais même pas. Naïebi écoute les garçons en question, les musiciens, naïebi n'a été. Mais quand tu dis que Azaloko là, manga ya mubesu o etela te na nzete, ekwei mukokoli nango eza nanu ya pembe,
et puis batiango likola mesa de mère. La vie, on ne sait jamais. La vie, on ne sait jamais. Toi, tu es une femme. Tu es une mère. Tu es une mère. Okobo tabana basi. Et si kaba no ba okekoba la lobby. Oyebite. C'est que l'avenir nous réserve pour la lobby nabiso. Moutaye bien wazate. Moi, je t'ai fait juste une remarque. S'il vous plaît, pardon. Parlez, hein. Arrêtez de dénigrer les gens. Bolo banabatu gentiment. Et puis toi, tu vas venir me poser la question de quel droit on a notre salle à bager. Premièrement, moi, je ne suis pas ta camarade chérie. Et banane to sa bager ngana yo. Et banane toi, tu n'as pas mon âge. Moi, je suis une grande sœur pour toi. Donc, l'enga na obeta kebo na nzango. Peut-être yo oliana nous foufou. Bon, laissons nos poto, je suis désolé. Kaka TV ango kaka lokwa boza ba chronifuati. Yangwana oyebi ko respecter ba tout moi et toi, on se connaît très bien des mères. Moi et toi, on se connaît très bien. Ce qui n'a salué remarque et que cela t'a pas plu. Tu as 1000 manières yako sala. Toi, kana soniko, hein? Toi, kana soni, moi et toi, on a joué le théâtre ensemble. Moi et toi, on a été une fois, j'étais invité dans la fête d'un anniversaire. Toi, yebaninga non très bien, toi, ça va payater. Moi, j'étais pas insulté. Maintenant, bah, minene wana oyo salelanga. Pour on a salué remarque, il faut pas penser à un droit à nini. Les gens qui t'incitent, les Chantal Bomolo, les GL t'insultent matin, midi, soir, aux encourage à répondre bangoté. Ngai na salibino remarque moi avec beaucoup de gentillesse parce que na que des mères c'est une fille que je connais très bien. Donc na koko yate ko fingaye, na koko yate ko lobelo mobe o ko salaye mabe. Je t'ai fait une remarque vraiment avec beaucoup de politesse et toi tu prends des ailes. Tu prends des ailes de quel droit ngana yo to sala ba jewana et où tu appelles ambasuka yomba la suka nangai hein nina ngoka visa ngo fali apesa bine belsa bino liboma bwe mbala suka na yo nanga depuis quand ngana mbala suka depuis quand to commencer na ba jaki mbala suka des mères faut pas ko respecter ba toi il faut pas ko respecter ba toi moi je t'ai pas manqué du respect ngai na lobby na bino mabete. Toi, tu as l'habitude de dénigrer les gens. Une fois, j'étais suivi au Lobaké. D'ailleurs, quand on a un concert à faire, et c'est là qu'on a un effet, un ngouba. Tu as un témoignage à Baïgo Tanzambe. Tu as un témoignage à Batou Oba, comment les lobatu minene. Attends, papa de vos moussobana, après ça, témoignage à Bafina Bango. Oyo bazaki lobi bana effet, bazaki bana mai, bazaki bana nguba, lelo oyo bakoma batu minene. La vie on ne sait jamais. Toi tu as l'habitude de dénigrer les gens. Tu as l'habitude de diminuer les gens. Toi tu es qui? Tu as quoi? Tu es qui et puis tu as quoi? Poba loba na ote. Oyo tu nanga jewana mbala suka ngana yo. Ngana otoko sabaje. Ngana camarade no. Tu t'es bien regardé? Hein? Tu t'es bien regardé, toi. Moi, c'est ta copine. Moi, j'ai 41 ans. Toi, tu n'as même pas 40 ans. Tu es impoli comme ça, pourquoi? Parce que tu passes à la télé? Parce que tu parles français? C'est ça? Hein? Vous devrez apprendre à respecter les gens. Je suis une grande sœur pour toi, je ne suis pas ta copine. Si je me suis permise, il y a une page na kokoma. Parce que tu es une personne que je connais très bien. Et si tu veux me répondre, tu dois avoir de manières. Tu dois te dire que ça, c'est une grande sœur. Ça, c'est une personne que je connais. Donc, ce sera comme Elinga Boye, c'est que hier, ça ne va pas. Hier, la vie, on ne sait jamais. Hein. Aujourd'hui, tout le monde dit Rafine Toumba, qui n'a bomi Rafine. On se demande, quand Rafine Toumba insultait papa, insultait Kofi Olomide, tout ce monde-là, nous tous, on était là en train de regarder, on rigolait. On disait qu'elle est danger. On disait qu'elle est canon, on disait tout ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, c'est elle qui a perdu sa vie. Donc, bon, mais capé ko benda moi leçon. Bozo moi maye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.